Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino basango oyo tobombeli bino na pokwa ya lelo. Lelo tozali na basango ndenge na ndenge oyo tokoyebisa bino dans un premier temps boyebi ete tolakaki bino tolobaki ete tokopesa bino résumé ya ndenge nini président na biso Joseph Kabila Kabange le rais akendeki kodepose candidature na ye pe atamboli makolo elongo na ba peuple pe esengo oyo ba peuple bazalaki na yango pe tokolobela yango lelo pe bokomona na babilili pe bomona ndenge nini peuple congolais a confirmé mariage na ye na président Joseph Kabila Kabange pe bato oyo nyonso tu bakanisaki ete peuple congolais azali naïf bazalaki komikosa bayebaki te ke peuple congolais aye comprendre makambo ebele grâce ya président na biso Joseph Kabila Kabange pe a révélé bango ba makambo ebele. Kasi ya mbote tokota na kati na émission na biso tokopase nano message ya ndeko mwasi oyo apesaki biso na bosenga na ye pe ndenga azali koluka ndeko mobali oyo azalaki lokola connaissance na ye oyo azalaki na contact na ye mais asilaki ko perdre ba trace na ye tango akotaki hôpital yango wana tokozongela lisusu pe na bosenga ya bandeko pona koloba ete ndeko mwasi na kombo ya Agnès Vunza ndeko mwasi na kombo ya Agnès Mvuza azali koluka ndeko mobali na kombo ya Paulin Matondo. Paulin Matondo azalaka koteka na zando kuna na Congo ndenge ya lobi pe ya lobi tango mosusu pe azalaka koteka na Sekomaf na Njili na quartier 13. Alobi ete ndeko mobali avandaki na quartier 9 na avenue Kindudu numéro 15. Ndeko mwasi alobi ete ndeko mobali Paulin Matondo akotaka pe Angola pe azali koyeba te soki azali sikoyo na Kinshasa to azali kaka na Angola mais ndeko mwasi alobi ete aperdaki ba trace na ye tango ayaki kokota hôpital pe asalaki 3 mois na coma nde tango ye kobima a perdre ba trace ya ndeko mobali yango wana azali kosenga na moto nyonso ya motema malamu oyo ayebi ndeko Paulin Matondo ezala ta ndeko Paulin Matondo soki a changé kombo mais tango message oyo ekokomela ye na moto nyonso tu oyo ayebi ndeko Paulin Matondo oyo ndenge touti koloba ete avandaka na quartier 9 na avenue Kindundu na Njili pe tozali kosenga na moto nyonso tu ayebi ndeko wana ameka kokomela biso na radio Zoomelmail na adresse na biso oyo ya radio Zoomelmail po ete tomeka kopesa ba coordonnées
na ye epai ya ndeko mwasi Agnès Vunza. Parce que ndeko mwasi alingi kozonga ko entrer en contact de nouveau na ndeko mobali na kombo ya Paulin Matondo. Alors bato oyo bayebi ndeko Paulin Matondo soki bazwi message oyo bozanga te pona kopesa ye boloba ete ndeko mwasi na kombo ya Agnès Vunza azali penza na kati na boluki pe na bosenga na ye alingi ete bazonga contact na bango ezonga na ndenge ezalaki babanda kosolola ndenge bazalaka liboso po ete depuis abimaki na hôpital azali lisusu na contact ata moko te na oyo etali bomoto ya ndeko mobali Paulin Matondo. Na banzi ete bandeko oyo bakoyoka message oyo bayebi ndeko Paulin Matondo bakomeka ko contacter biso na Radio Zoomel 1000 pe kokomela biso. Après avoir kokomela biso nde tokoyeba ndenge nini toko entrer en contact pe kopesa message na bino na ndeko mwasi Agnès Vunza oyo azali na kati na bosenga makasi ya boluki ndeko Paulin Matondo. Bandeko babolingo sikoyo tokoti na kati na émission na biso ya mokolo ya lelo tokolobela bino nini lelo tokotalisa bino ndenge nini le rais azali président oyo ba peuple balingi mingi pe ba peuple bapesi confiance mingi na président Joseph Kabila po bamoni ete makambo kitoko azali kosala na mboka malgré banguna bazali koya mpona koloba makambo ya lokuta. Joseph Kabila aye ko confirmer pe aye ko pesa kozongisa confiance ya peuple oyo aperdaki bambula na bambula. Joseph Kabila zongisi yango pe gouvernement ya Joseph Kabila ezali kosala makambo oyo ya malamu bandeko ata balobi ete makambo yango nyonso bazali kosala yango 100% te mais boyebaka ete na ba effort oyo gouvernement ezali kosala pe président de la république oyo azali kosala ba peuple bazali na esengo pe bandimi. Lelo na diaspora congolaise bandeko surtout na poto bato mingi babandaki koganga pe koloba lelo batikali kimia pe bouche beba ekomona ete togangaki ya chichi mais to ekomona ete population kuna na Congo balingi na bango Joseph Kabila yango ete ndenge ezali wana epesi bango kipelekese bandeko. Bandeko babolingo tolobaka yango tango nyonso ete Joseph Kabila azali ya Nzambe po ete oyo nyonso tu akokanisa ete Joseph Kabila azali président oyo aye po asala baventure na Congo azali komikosa po makambo oyo Joseph Kabila azali kosala yango nde azali kosala bakongolais ebele oyo bazali na poto mitema pasi surtout bamobutiste bazali koyoka motema pasi po bandimaki te. Joseph Kabila aye komonisa vérité pe aye kolakisa na bapeuple congolais ndenge nini makambo oyo biso ba peuple to perdaki mbula na bambula pouvoir na biso ba peuple oyo bato ya deuxième république babotolaki lelo Joseph Kabila zongiseli yango na ba peuple pe alobi ete ba peuple bazali na droit il faut to obéir na oyo ezali bosenga ya ba peuple yango na bomonaka ete Joseph Kabila azali kosala nyonso po ete peuple andima pe a se retrouver. Yango na ba peuple congolais pe balobi ete tolingi lisusu bato ya ba discours te oyo ebele bozali koyela biso kaka ba discours na ba discours kotalisanga biso kaka ba théorie Congo soki ozwi yango opesi boye kopesa boye Congo soki ozwi yango osali boye kosala boye te. Ba peuple congolais ya lelo bazali nde na besoin ke mosali esalami après oyo olobi ndenge système ya Joseph Kabila ba peuple balingi yango mingi po ete ba peuple congolais baumeli mingi na kati na ba discours pe ba maloba oyo ya lokuta ba discours wana yango nde faire endormaki biso ba peuple bambula na bambula okomona moto mobimba ye liboso ya micro nye bomba aza koloba bomba mabe nzoka nde ye moko aza na makambo ya bombi ya malamu aza koyebisa bino kaka makambo ya lokuta na lokuta. Bandeko tokumisaka Nzambe po ete lelo oyo soki bato bazali kondima te misala ezali kosalama na mboka me po mona ete mitema mabe ya bato ndenge bazali koloba ete misala ya 5 chantier nde nini basali nini me bandeko ntango bino bolobaka basali nini bolakisa biso oyo bino bosala pendant 32 ans na 32 ans kaka lokuta na lokuta bo enseigner bato kaka système ya bana ya
noko ya tata leki ya mwana général o boyeboye kaka wana nde boenseignaki bato bandeko lelo soki natali ndenge nazalaka na poto ya bandeko nareketaka mingi makambo mingi eleka na ntango ya deuxième république mpo na nini bandeko na poto jamais okomona mwana mundele moko ya aza koya atomboli mapeka aza kodenda aza koloba ete ngai mwana ya général ezalaka te kutu na poto bana ya bagénéraux baza kutu batu kutu ya influence ata moko te mpe bazali batu batombola bana batombolaka mapeka te bavanda kimia okoyeba pe te mais le ntango ya deuxième république bandeko na bagénéraux mosusu bazalaki komona bacompagnon de la révolution bandeko okomona mpe bana na bango tala mapeka baza kotombola bango wana okomona na ville baza mwana général kingani mwana général boy bandeko oyebi ke ntango ya deuxième république te ebebisi mpenza bato na ndenge ya kosakana te yango na tozali koloba ete bato mingi bandeko oyebi motuka bandeko oyebi motuka soki etamboli mingi moko motuka esalaka komona ekomi kokotisa bafuite ekomi kobebisa mafuite ekomi ya kala esengaka ete motuka ekende na révision basukola nyonso ndenge ezali wana bandeko ezosenga ete biso bakongole toleka na révision bandeko basukola biso baservo mpo ete oyo mobutu na bamobutiste batikela biso bandeko nyonso ya kopola yango wana bomoni ete ntango bango nyonso bakimi baye na poto awa lelo bamakambo bozali komona ya bakomba ta babétise bozali komona kaka babiloko oyo ya bamobutiste oyo ya kopola yango nde bamemi yango wana na poto balingaki bomonaki ndenge bazalaka komona ntango mosusu soki bamusicien balingi kobeta bomonaka bamakambo basalaka bomonaka batrouble basalaka me bandeko babolingo likambo ekamwisi biso mpe tomoni ete bato bazali bacomédien lelo oyo kagame aye kuna na france toluki bakombata oyo babimisaka bapake bandeko ekomi kaka ya moko bandeko bagénéral ngando les crocodiles bamonani te bato mosusu bagangaka bamonani te mpona kotalisa ete motema mabe ya bato oyo bazali na yango awa na poto soi-disant bacombattant yango na tozali koloba bandeko babolingo ebongi malamu biso bakongole totika nanu kolanda bato oyo baesko oyo bato wana bazali nde baza kolinga kosala fortune na bango na kombo ya bafemme viole bandeko bino bolobaka ete kagame nde atindaka basolda po ete bakota kuna na ese baviole bafemme viole me wapi bino sikoyo ntango Armand Tungulu akufi bosopani neti bambinzo ntango bagénéraux bauti Kinshasa bayewa na poto bokamati bosopani mbango na France mpo bokende kolakisa ete bino nde bobetaka bato me kagame ye wana aye bandeko wapi bino bato ya lokuta bomoni soni mingi mpo na bino yango na ntango bandeko botala na babilili tokotiela bino bomona ndenge nini Joseph Kabila bato balingi ye le rais azali koconfirme mpe le rais azali président oyo azali kokartone na ndenge ya kosakana te Joseph Kabila deux fois te bayoki soni ndenge bazali awa baza koyeba ndenge nini basala te bandeko wana nde boyokaka ete oyo ndenge balobaka ete mbata mbuta bandeko mbata mokolo ya dikosi bandeko Joseph Kabila deux fois te mwana moke na bangenge na ye yango namoni ete meme na bangwada bakomi bango nyonso tu nie ngwanda asalaka makelele o Kagame bo wapi ye Kagame aye kuna na France wapi ngwanda bazali bahypocrite bato ya lokuta tokondima bino lisusu te tolingaki tondima bino soki tomonaki démonstration bosalaki ndenge Kagame ayaki me toyei komona ete bozali baaventurier bozali koluka kaka konyokolaka bapeuple congolais kokendaka koderangeaka bapeuple oyo bazali kotekaka na bamagasin na bango koderange bango alors moto oyo bino bolobaka ete génocidaire aye mpo ete bokende bolakisa mokili mona bamonani te bandeko bamiyibi bomoni soni mingi mpo na mokili soni yango na ntango na kosenga na papa botamba kuna na régie
tiela biso ba image totala ndenge nini le rais Joseph Kabila akendeki ko déposer candidature na ye pe bomona embouteillage ya ndenge wana bandeko plein ya ndenge wana bandeko na nzinzi azangi ndenge ya koleka na ba fourmi bandeko bamoni ata esika ya koleka te ba fourmi ba préféré bakota na kati ya madusu po ete ngulu pa wana bato eleka nanu po bazwa moyen ya kobima ezalaki somo bandeko ezalaki somo tala bagaite Joseph Kabila azali ya nzambe bomoni tala Joseph Kabila lokola bino bo préparaki bakuya lokuta bolingaki bosala ba montage bomoni nzambe asukisi Tshisekedi na hôpital Joseph Kabila ye wana akei kopesa ne bomoni po ete bomona ete ba plein ya mabe nzambe akomi kosukisa bango nene ndimaki ete ndenge ezali wana Tshisekedi na ba dernière minute ekopesa kitopale nani andimaki yango bomoni kaka ozongisa ye na Rwanda zongisa ye na Rwanda sikoyo ya kozongisa ye na Rwanda ndenge nini sikoyo toloba nini Joseph Kabila ndako ozongisa ye na Kabeyaka Mwanga po ete après avoir ba traitement na ye soki azongi na Congo il faut luka esika akokende kopema alors toloba sikoyo Joseph Kabila apesa avion mobimbo po ekende na Kabeyaka Mwanga po soki ake na Kabeyaka Mwanga kuna nde akokende kopema mpenza bie po mopepa bie banini azela ti bamakambo ekoleka yango tolobi ete Joseph Kabila azali ya nzambe oyebi te ntango peuple azali kotia mabolongo na se kolela mpo na président de la république bino bokanisi nzambe azali zoba nzambe azali zoba te nzambe azali komona tala ndenge lokuta na bino ebandi komonana bokomi kokosana na makambo bokoki kokosa te mpona koloba kaka ete Tshisekedi état de santé eza bien te aza koya na poto mpona batraitement ekokute bino combien bokokende kokosa batata minene bo bandeko il fallait voir komona ndenge ntango balobi kaka ete o Tshisekedi aye sécurité ezwi ake na hotel bolanda ebotala bamama minenge na batata minene tala ndenge baza kopakata mbangu mpona kolanda basali badepense bandeko na fleur oyo bayaki nango bandeko fleur ya monene fleur etuli bandeko naza sur fleur wana na minito na ndako mwana mwasi wana esi ekauki na ndenge akosakana te na mwana mwasi yango mpe nangisakata ndenge ayaki na fleur yango asimbi ye azoyeba teke moto ayelaki fleur ye azokanisa ye te bazwi ye na bato ya sécurité bake na ye nzoka nde Tshisekedi aza na ye na nsima bavitre azomona baevenema nyonso to aza kokengilila bandeko mwana mwasi wana na ba fleur na ye neti alela mwana mwasi fleur yango mpa simbi yango bandeko siko na minito na yebi ete soko okei tolobi ete tokende na ndako mwana mwasi wana komona ete fleur yango efane mpe esi ekauki mawa tala ndenge Tshisekedi aza kokontinue koniokola kaka bapeple komonisa bapeple pasi lelo ekomi ete na likambo maladi na Congo ekomi tabu mpona koloba bandeko bomoni toboyi te biso nyonso tu mpe tokoki kobela mais modele ya numero oyo Tshisekedi abeti ate ata bamangobo bakosa bandeko bolobaka o mangobo asekisaka mobutu o mangobo asalaka numero bo mangobo abimisaka miyoyo o mangobo abimisaka maya misu mais oyo Tshisekedi asali bandeko eningisi na bato libumu bandeko bamisusu basali diare wana ezali plus koleka meme ya mangobo papa Motamba tiele biso babilili mpona totala ndenge nini président Joseph Kabila akendeki kodepose candidature na ye na ndenge esalaki impact bandeko deux fois te ba image s'il vous plaît. La cathédrale du centenaire vit un dimanche historique. Rien que l'environnement augure une journée particulière. Déjà, tous les bancs sont occupés par de nombreux militants des partis membres de la majorité présidentielle. Et bien évidemment, les animateurs de ces partis sont présents. Le grand moment, c'est l'entrée du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, accompagné de toute sa famille. C'est un grand culte dominical spécial qu'officie Monseigneur Penempoi sous les yeux de Monseigneur Marini Bodo. Culte consacré à la nation. L'un des thèmes centraux, par la foi, nous triomphons et par la foi, nous régnerons. Monseigneur Marini Bodo lance un message spécial consacré à la nation. Romains chapitre 22 qui dit « Car le don et l'appel des dieux sont irrévocables, surtout en cette période électorale. » Nous allons passer des moments où nous devons dire qui peut faire quoi. Mais alors, je vous rappelle que quand Dieu choisit quelqu'un,
Il a décidé ceci, sa décision est irrévocable. Sans appel. Entre-temps, dehors, l'adrénaline monte. Les partis MP attendent Joseph Kabila, car ils veulent voter chrétien. Joseph Kabila l'a démontré clairement. Chant et danse rivalisent d'ardeur. Lui-même est venu au culte avant d'aller déposer sa candidature. Le chef de l'État sort avec sa famille biologique et politique. Contre toute attente, ce sera une marche. L'avenue de la Libération a comme asphalte ce jour ceux qui croient en Joseph Kabila. Les 5 chantiers ayant fait leur preuve. La marée humaine est nonchalante. Présentement, nous sommes sur l'avenue Libération, ce qu'on appelait ex-24 novembre, et vous le voyez, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est en train de marcher. Nous sommes en train de cheminer petit à petit, mais sûrement, vers les bureaux de représentation de la CENI, les bureaux de réception et de traitement des candidatures au niveau de la place royale sur le boulevard du 30 juin. Et nous poursuivons cette longue marche avec le président de la République, Joseph Kabila, ainsi que toute sa famille. Cette foule colorée de la MP termine l'avenue de la Libération, accompagnant les chefs de l'État exposés aux ovations des riverains, arrive sur le boulevard du 30 juin, puis vire vers les BRTC de la CENI, bureau de réception et traitement des candidatures, croisant une autre marée humaine. L'ambiance est électorale. Joseph Kabila a du mal à s'effrayer un chemin. Il faut compter sur les biceps des agents de la sécurité. C'est fait, toutes les formalités administratives respectées, le président de la République dépose sa candidature pour sa propre succession et comme en 2006, il est une nouvelle fois candidat indépendant. Sa famille le soutient. Au service de tous les Congolais, Kinshasa a démontré ce dimanche qu'elle croit en Joseph Kabila et l'accompagnera sur cette voie démocratique. Aucun incident signalé, tout s'est bien passé. Le chef de l'État s'est présenté comme indépendant. Moi, en ma qualité de secrétaire général du PPRD, je n'en suis nullement gêné. Mais vous comprenez bien que c'est le candidat de tout le peuple congolais, toutes ces associations des dames, toutes ces associations des jeunes, tous les partis politiques réunis. Mais ils ne peuvent pas se réduire simplement à la majorité présidentielle ou au PPRD. C'est le candidat du peuple, c'est la volonté du peuple tout entier. Voilà pourquoi il s'est représenté comme indépendant pour ne froisser personne. Et nous sommes d'ailleurs ravis en tant que PPRD parce qu'au-delà de notre parti, il représente le destin du peuple. Et le destin, ce n'est pas seulement le destin de membres du PPRD, le destin du peuple congolais. Voilà pourquoi tout le peuple l'a accompagné. Nous venons accompagner le chef de l'État qui vient déposer sa candidature à la magistrature suprême. Nous voulons que le peuple congolais puisse lui renouveler la confiance qu'ils lui ont donnée en 2006. Le président de la République a un bilan. En 5 ans, il a redonné l'espoir au peuple congolais, après lui avoir donné la paix, après avoir stabilisé le cadre macroéconomique, après avoir amorcé 5 chantiers de la République. Le chef de l'État veut poursuivre ce travail, et il ne pourra le poursuivre que s'il a, n'est-ce pas, la confiance du peuple congolais. Le chef de l'État, avant de déposer sa candidature, il s'est référé d'abord à Dieu, parce que c'est lui qui est le garant de toute la réussite. C'est lui qui est le symbole même de la victoire. Donc, le dépôt de cette candidature, ça constitue en soi-même un symbole. La victoire, parce que le président Kabila a la confiance du peuple congolais pour tout ce qu'il a réalisé, comme il a dit. Et nous pensons qu'il n'y a pas d'inquiétude, la victoire est déjà là. Il ne reste plus que la proclamation. La candidature de Joseph Kabila Kabange est maintenant fixée vers Dieu, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, les seuls à trancher. Au nom de la justice, au nom de l'impartialité, nous nous sommes dit, dans notre même et le maître des circonstances, c'est ce dernier qui tranchera pour notre candidature. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui est consacrée au nom de Dieu pour la candidature de Joseph Kabila Kabange. Sachant que la source de tout pouvoir, c'est Dieu, le président Kabila a voulu, avant toute chose, avant le dépôt de sa candidature, se remettre entre les mains de Dieu, seul capable d'élever quelqu'un. Alors, avec derrière lui, nous tous tels que vous le voyez ici, déterminés à en découdre avec qui que ce soit. Et tel que vous avez vu l'engouement
Moi, je crois que si j'étais opposé au président Kabila lors de ces élections, j'aurais carrément retiré ma candidature parce que dans notre camp, nous pouvons dire carrément que l'âme politique des autres adversaires repose en paix. La majorité présidentielle a voulu placer le dépôt de la candidature du chef de l'État dans les signes de l'apaisement. Et nous savons que nul autre que Dieu ne peut donner la paix dans les cœurs des hommes. C'est pour cela que nous nous sommes rendus en premier lieu vers Dieu pour lui demander de mettre la paix dans les cœurs de tous les Congolais pour que les élections se passent dans le calme et la sérénité. Ensuite, vous avez effectivement remarqué une forte mobilisation, signe de l'unité de tous les partis politiques de la majorité présidentielle, qui se sont réunis avec leurs cadres, leurs chefs et leurs militants, tous derrière le chef de l'État Kabila Kabange, aujourd'hui candidat pour un nouveau mandat qui se place sous les signes de la reconstruction, la continuation de la reconstruction et la modernisation du Congo après avoir pacifié le pays. C'est un grand jour pour la population du Congo, c'est un grand jour pour la démocratie, le développement et la paix. Objectif 2011 a essayé de mobiliser toutes les bases, toutes les couches de notre pays sous l'encadrement de ceux qui gèrent la majorité. Et nous avons réussi par la grâce de Dieu, avec tout le monde, nous avons réussi à réunir la caution qu'il fallait. Ce qui a été fait, nous remercions d'abord le président de la République qui a accepté, vous savez, accepté vraiment que la population puisse elle-même payer sa caution. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours. C'est un signe d'humilité, c'est un signe d'encouragement pour la population. Ça montre la relation profonde entre un chef et son peuple. Nous remercions aussi toute la population qui s'était mobilisée pour que nous puissions atteindre et gagner ces paris-là. Et maintenant, l'autre pari vient de commencer, celui du 28 novembre. C'est le challenge qui vient de commencer avec ce dépôt. Nous allons encore nous mobiliser davantage pour que le 28 novembre, que ce soit ce qu'on appelle à Kinshasa les Fimbu ya Mukolo. Comme ceux qui l'ont précédé, Adam Bombolé a mobilisé son petit monde pour l'accompagner au BRTC de Royal à Gombe, alors qu'il s'apprête à poser un geste historique. Accompagné de son épouse et de sa famille, le député national très populaire dans la capitale a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre. Toutes les procédures ont été suivies. Est respecté pour la validité de sa candidature. Un geste que Adam Bombolé pose avec l'aval de Jean-Pierre Bemba, affirme-t-il, et grâce également à l'interpellation des sympathisants et de la population. Apparemment, l'homme fait cavalier solitaire puisque le collège des fondateurs du MLC a déclaré ne pas avoir de candidat pour la présidentielle. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba est visiblement de nouveau au bord d'une nouvelle crise interne. Mengai, bien qu'étant membre de la MLC, en tant qu'homme libre, candidat indépendant, pour rassembler tous les Congolais. La MLC toujours la fusion avec MLC, Nazali d'abord la politique, membre fondateur, la guerre dans la ville de Kinshasa, Nazali encore membre de MLC. Oscar Kachala de l'UREC a aussi déposé sa candidature. Les sympathisants sont venus très nombreux pour le soutenir. Et là encore, la rhétorique est la même. Le docteur Kachala veut apporter sa contribution pour la concorde et la paix nationale. Avec ces nouvelles candidatures, la prochaine présidentielle compte une dizaine de candidatures, un paysage politique très prometteur. Le geste que je viens de poser est un geste symbole. Symbole de la paix et de la concorde qui doit régner dans ce pays. De façon à ce que chaque fois que le Congolais et la Congolaise se regardent, sentent qu'ils sont frères et sœurs. Ils doivent se tenir la main ensemble pour affronter les grands défis du développement. Séverin Bamani, candidat à la députation nationale dans le territoire de Yumbi, dans la province de Bandundu, a déposé sa candidature dans la ville de Bandundu. Séverin Bamani, candidat indépendant et proche de la majorité présidentielle, souligne qu'il va battre campagne pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Un reportage d'Olivier Confi. La coordination provinciale de la Commission électorale nationale indépendante du Bandundu sent déjà le poids du travail. Le parti politique, les associations et les indépendants envahissent ces bureaux pour déposer leur candidature à la députation nationale. Parmi tant d'autres, figure l'administrateur directeur général adjoint de Digital Congo,
Séverin Bamani Mobeli, candidat indépendante à la circonscription électorale de Yumbi dans le district de Plateau. Séverin Bamani, qui est du camp de la majorité présidentielle, soutient Joseph Kabila Kabange. Moi, je ne fais pas l'ombre de mes ambitions. J'ai dit que je soutiens le président de la République, qui m'a toujours entouré de sa sollicitude. Je pense que on pourrait dire que le chef d'État a quand même beaucoup donné. Il est temps aussi de lui donner en retour, de lui rendre cet ascenseur. C'est un peu ça. Je pense que je suis journaliste, c'est vrai, mais je pense que si j'apporte une voix au président de la République, il a besoin de cette majorité très confortable pour achever son mandat. Et je ne suis pas d'un parti politique, je suis indépendant. Je préfère être indépendant et me battre comme les autres qui sont dans les partis politiques. Et de toutes les façons, le dernier mot ne revient pas à un parti politique, encore moins à un candidat indépendant. Le dernier mot revient à la population, au peuple. Et c'est le peuple qui va juger. Je pense que le territoire de Yumbi a souffert de beaucoup de sous-développement. Je pense qu'il est temps de renverser la tendance, de mettre les gens au travail, de les pousser aux études, surtout la jeunesse, mais également de faire en sorte que tout ce qui est comme programme de développement, au moins cette fois-ci qu'on puisse travailler. Notez que Séverin Bamani Mobeli a un curriculum vitae fourni car l'homme de Yumbi est détenteur d'une licence. Il est assistant de deuxième mandat à l'Université pédagogique nationale, administrateur directeur général adjoint de Digital Congo. Ce dernier a beaucoup de brevets de participation à l'étranger dans les domaines du journalisme. Jean-Claude Baende, gouverneur de la province de l'Équateur en lice, lui aussi pour la députation nationale. Les militants et partisans de son parti politique ADH, Alliance des démocrates humanistes, un parti politique de la majorité présidentielle, ils sont allés déposer le dossier de leur leader au bureau de la CENI Mbandaka. C'était vendredi dernier. C'est un commentaire de Rita Bitotashikai. Tout a commencé au siège fédéral du parti ADH sur l'avenue Itela. Après prière et mot d'ordre des responsables, hommes, femmes, jeunes et vieux optent de marcher à pied depuis les sièges du parti en passant par les grandes artères de la ville de Mbandaka, scandant les cris et chants de soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange, et leur leader, Jean-Claude Baende et Tafeliko. L'actuel gouverneur de la province de l'Équateur et les députés provinciaux les mieux élus. Bolingo bino moko bomoni impact oyo Joseph Kabila Kabange ndenge nini auti kozwa Kinshasa eningani bandeko peuple aningani bandeko lelo ezali confirmation ndenge tolobaki kaka ete libanda ezali kati te yangana tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo makambo touti komona ezali kolekisa deja victoire ya Joseph Kabila balinga te pe bazali na bango nga bakomedie bandeko tango ya kobeta bandeko bana bango bakongole konyokola bandeko na bango bakongole koempeshe meme bandeko na bango bakongole bazali koteka na bashop na bango basala baaktivité na bango malamu opozo teka nini ya wera solo me bandeko Kagame aye awa wapi bango bamonani te oyo ya Londres bamonani te oyo ya Amérique bamona il fallait que nous bossa na franco mais bokita boya ekomi kaka ya moko bandeko tala ndenge combattant oyo soki rolambe na bandeko bafieti bafinie na bamingongo bandeko bafini na nini bamatama bafinie na bamatoi bandeko babeki bamakofi na minito ndenge tozolo baza na hôpital. Mais bango bata oyo balobako bango bato makasi wapi bango na bateni oyo balataka wapi yango bandeko bateni wana bandeko soko za pembeni na moko solo ebimisaka bandeko vraiment place na yaki komona salite ya congolais awa na poto bandeko ba bolingo Joseph Kabila azali président oyo biso tolingi mingi po ete azali na du sérieux kati na ye soki apesi promesse na bapeple azali kokokisa yango pe akosaka pamba te o lelo discours nakopesa discours wana nakosala bolobi bomoni eloko te epai ya Joseph Kabila oyo alobaka pe yango esalamaka pe ayeli biso systeme ya sika mosala esalami apres aye koloba voila biso tolingi bopo ete badiscours lelo bamobutise bomoni mpo bomona kaka ke bazali bato ya bamiyibi boya kaka badéclaration na bango bayaka nango na poto oyo Joseph Kabila apesaka discours te bani mpo bayebi te badiscours
de lix te eloko eza de lix na minute mpo na peuple congolais baevre oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo yango nde ezali de lix mpo na biso bapeuple po ete badiscours toyoka matoyi esala na pasi tolingaka kutu su badiscours te tolingi nde bakimona meso ndenge Joseph Kabila azali kosala po ete bopesa biso baespoir na badiscours wana koloba eloko mpe ya malonga tomona te bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino boye il faut boyeba yango ya malamu ete Joseph Kabila azali solo bongo président oyo il fallait tozwa ye uta kala soki nakanisi ntango bapesaki ye bokonzi mbala liboso nani alobaka te ngwanda kuna abima oh non ndenge azali wana mwana moke bapeuple congolais bakondimela ngai napesi ye 6 mois ya pamba bokomona Congo ezali mboka monene akokoka te mosusu aye ndenge azali wana azali jeune akokoka te ndenge ezali wana inane eza ebele akokoka te bandeko baloba makambo ebele mpo na nkombo ya Joseph Kabila bandeko oyo kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te lelo tala ndenge Joseph Kabila azali komonisa bamakambo oyo ndenge balobaka ete sosa bidimbu Joseph Kabila azali komonisa makambo bandeko ndenge ezali wana bato mingi nakosa yo te bakamwaka me tango bazalaka kokosa biso na tango ya deuxième république bokeba mboka monene lokola Congo bajeune bakoki kokambango te po ete mboka ezali mboka monene il faut bavie po ete bavie baza na expérience bandeko nzoka nde bavie wana basi bagutaka huile de miel baza kogute bayoki elengi nango balobi bon sikoyo eloko kaka tokotikala nango tokosaka ete Congo eza mboka monene bajeune bakokoka te yango wana bakomaki kaka na langage wana bajeune bakokoka te il faut kaka bavie ntango mobutu na bavie wana baza kosala baza koyiba oyo ndenge ntango akala bandeko ndenge ezalaka na mboka ntango bamibali bakei na bokila babomi bambisi mosusu babomaki oyo neti mosuni ya bamongusu bambisi mosusu ya kitoko bamibali oyo ya kote Équateur ntango siko baye nango na ndaku basi na bango balambi yango kitoko bazwi bapesi bango ntango balie kitoko ntango balie na basi bamoni ete basi balie misuni wana ntango bapapa balie mpe misuni bambisi wana ezali kitoko mpenza bandeko bapapa baye kotala babimbisi oyo nde ezalaka kitoko boyelongo nini bapapa basalaki balobi bon mpo toparalize bamama bake koyoka na bareunion na bango ono ndenge ezali wana bake kocontacte chef du village chef coutumier ye aye kobimisa mibeko moko bibi nazwi molimo na molimo ya bakoko mosuni ya mongusu a partir ya lelo interdit mpo na basi nzoka nde bamibali motu bakendaki kokota likopa mpo na koloba ete mosuni ya mongusu interdit soki mwasi ale mosuni ya mongusu bandeko okomona ete mabele na ye nyonso tu ekofionoka epuis okomona ete libumu na ye ekosala banduta bapesi barezo ebele bandeko o risque meme azanga minu ya kote ya suka ya mbanga lokuta yango napeki kosala ete ale basi ya bamboka kuna bakomi kobanga mosuni ya mongusu ezali mpona mibali nzoka nde bamibali basi bayebaki secret nde babiloko yango oyo bata deuxième république bayelaka biso oyo mpona mboka ekambama bien bajeune te il faut bavie bandeko bomoni ndenge bavie babomela biso mboka me lelo tala ndenge bajeune basimbi mboka tala ndenge mboka ezali kongenga mboka ekomi ngeli bandeko te vraiment deuxième république bakosanga biso ndenge ya kosangana te bandeko babolingo na ntango oyo nakoyebisa bino ete il faut boyeba yango Joseph Kabila azali ya nzambe lipamboli ya Congo oyo nzambe apesi biso Joseph Kabila akabange lelo tozwi président oyo akomi meme koyoka bato na bafefo ya bamboka te nzambe ekumisama tondimaki te malgré bato bafingaka ye me bato wana nyonso tu bafingaka ye soki otali bango
bana ya bamobutiste bango nde mutu babomeli biso mboka soni mingi. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi grand prêtre mère Maman Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo tokoloba yango pe tokotombola mongongo pe tokoloba te tokolemba te po ete tokoloba ete nzambe merci na ndenge ete opesi biso Joseph Kabila Kabange président de la République, président oyo ya ba jeune président oyo azali kosala ete lelo Congo tobandi ko se retrouver malembe pe président ya liboso o lelo ba Fonds monétaire international ba nyongo ekomi ko diminuer mais osusu bazali ko longola vraiment azali président oyo ya kobetela maboko. Bande ko ba bolingo boyebi ete na koyebisa bino eloko moko Joseph Kabila azali président oyo il fallait azala utakala. Lelo tango batu ya deuxième république bayaka na poto bazali koganga koloba bandeko mais il fallait botala ba makambo batu basala po ete lelo pe bazwa courage balobaka bango bakoki koloba te bango kutu fa bavanda kimia po ete batu lokola bango soki na bapoto awa bamosusu balingaki baza na baboloko bamosusu balingaki bapesa bango suspension à vie bakoki kosala lisusu na gouvernement te neti batu lokola bangwanda oyo baza batu ya kopesa bacarte rouge bacarton rouge. Pona nini bandeko yozo mona lelo batu lokola bangwanda oyo baza kofungola monoko pe koloba pe kozwa pe courage ya kocritiquer un président lokola Joseph Kabila président oyo aye kokotisa idéologie ya suka na kati ya mboka na biso lelo na kati ya Congo bandeko tango ba chinois baye na ba matériel na bango na Congo tango baza kosala makadam bandeko eza na tracteur moko ezaka sous forme ya tracteur oyo ezwaka goudron tiaka na sima eza na place moko batiaka goudron après soki babandi kotia goudron na makadam yango ezaka kosala neti eza kokunda goudron eza kotambola bandeko première fois ntango bakongole bamonaki yango na misala ya 5 chantier ekozaki scandale ekozaki scandale bandeko il fallait mona ndenge bakongole bayaki kotonda bamisusu baza kotuna oyo eloko nini ezali kosala boye bamisusu bagangi ete bamindele baye na machine bachinois bamemi machine na bango na Congo bamisusu balobi ete ndenge ezali wana kindoki ya bachinois bandeko wana nyonso mpo nini po ete Mobutu nde mutu akomisaki biso na situation oyo po ete bapeple bayebaki lisusu bakambu te mbala liboso bakongole bamoni batracteur mosusu na kati ya Congo eza kokamwisa mbala ya liboso bandeko tata bimi na tongo na dossier na ye aza kokende musala akomi na nzela akutani ndenge baosala misala ya 5 chantier bandeko kidi bapapa atelemi na badossier na ye azali kotala bandeko abosani ete ifo kende musala ntango kotombola misu boye bandeko atelemaki depuis 8h ti 10h30 papa sutuki leta banda koluka pakata mbangu po akenda musala bo bandeko retard wana nyonso to ezali bariske oyo Mobutu atikeli biso na ntango ya deuxième république bandeko lelo kutu soki bino bozali kofungola mongongo mpona koloba mokili ekoseka bino moto lokola Joseph Kabila bino bokoki kokondane ye te mpo soki totali malamu makambo oyo Joseph Kabila aza kosala bino soki boza kokondane ye alors ke bino bozangi kindoki te bandeko Joseph Kabila biloko aza kosala oyo kutu bamobutiste basalaka te naza kokanisa lisusu ezalaki komona lelo Mobutu akopesa discours bakokende kodéranger bamama batu na wenze oyo bokende Mobutu akopesa discours bamama bakoteka te bamemi bamama kuna bakobinisa bango na se ya moi ata koka te apres na suka na yango ale basimbi nzela bapanzi bango pe ndenge bazalaki kobina na bakonzi ya deuxième république bazalaki ka mitema mabe bandeko makambo nazali koyebisa bino lisekite 2 fois te
ezalaki komona ndenge bazoka nani badanseuse wana babandaki ya baanimation bazalaki komona soko baopina nzoka nde baconduire ta deuxième république bazalaki soki bavandi na batribune wana miso kaka piaka soki amoni mwa mwasi moko boye mwa litako eza koningana bien alasa signale bagarde corps ayebisi bango epi bo na suka nango ifo boluka mama wana botuna ye vandaka wapi donc ekomaki na bango kaka moziki ya bongo bandeko bangala oyo bayaki kosala na kati ya nini ya mobutu balalilali basi ya bato kaka na ndenge ya baje ya ofele na ndenge ya baje ya oyo bamama lelo bakokende mitinga ekozala baya kobina nzoka nde ntango baza kozwa bamama na biso baza kotia bango na liboso mpona kobina ale ezalaki occasion mpona bango kotala koluka ndenge nini ya koponaka basi na ndenge ya kintsweki makambo nazali koyebisa bino ezali defa te ezali vrai po ete papa botamba ye moko aviva babiloko nyonso ayebi yango ndenge nini bakonzi mosusu bazalaki komona ete kaka ndenge badanseuse babinaka na soki mwana mwasi moko azali na mwa nzoto ya bie banini bandeko bakosala tu bakoluka ti bagarde ko bakokende koyeba esika mwana mwasi oyo avandaka ale apres mokonzi akomi koya mpe mokonzi yango komona koya na kati ya butu basali baaventure ya trop bato na kati ya mboka na biso batiki mboka na libabe lelo baza kokosaka Joseph Kabila nda bebisi mboka Joseph Kabila na rien à voir na likambo ya mboka kobeba bino bato bobebisi mboka nde bovandeli biso awa kokosa kosalelo pe bato mosusu baza koya ministre basombi ndako na poto ministre boza koloba ministre basombi ndako na poto nani ase akenda kotelemela ngwanda mpo aloba ete bavile ebele sombo na poto awa ezali mbongo ya Congo bozwa ta makasi mpo koloba ete tokende kosala marche mpo ete ngwanda azongisa mbongo ya Congo bosi bosala yango kaka na bamasolo ya lokuta boza koyokisa bakongolais soni okomona mutu mosusu aza koloba okombate bandeko akepe komarche tala na misu banda bapoti bandeko yango na tozomona ete bato neti koloka okotala kombate na bandeko boobservaka bango nga nakamwaka bandeko ntango babiloko wana elekaka bino ndire boobservaka bango te okomona kombate mosusu soko otali na misu na ye na tala na bakwento na bapoti mosusu soko azoloba munoko solo nalobi malédiction mobutu atikela bato oyo to ndenge nini bandeko na bato mosusu bakombate mosusu ntango bayaki babwaki bazalaki na systeme nga naza nanga mwana muke na basysteme kaka koya mwana mutu abwaki ngunda akati bambula na ye bandeko na bambula oyo ndenge babandaki kokitisa bandeko okomona mutu mosusu oyo azali na mwa motema malamu okomona kati kaka mbula na ye ti awa na mbanga alongoli ina na ye mosusu okomona kati mbula na ye ti na lipeka alongoli ta mosusu 2 ans bato ya kanda nde oyo bazalaki penza bato ya kanda oko bazalaki komona aye kobwaka ngunda boye akati penza bambula na yeko tina luketu bandeko wana longoli ata 10 ans bozomoni kaka jeune okomona mpe na soki bato bazebele nga naza na nga mwana muke okomona bamama kombatante mosusu naza na nga mwana muke bandeko nde okala ndenge balobaka ete kosa na yo mais mokili nde ekoyebisa verité bamisusu bakosa bambula ko bakata bambula na ndenge akosakana te okomona kaka azalaki kaka kobeta to nga naza na nga jeune bandeko mokili mpe ndenge ekendeke na mikolo nango bandeko baage yango eza kopusana bino moko bobandi kotala yango motu alobaki ete azalaki jeune oyo na age apesaki me ndenge nini elongi ebandi konuna boye abandi komikomisa neti mpaka boye bandeko ebele mokili esutukisi bango ntango babwakaki bangunda oyo bana mike bakomba ntango mosusu balobaki oyo bana mike yango namoni ete mingi bazalaki kolite makasi mpo ete Kabila elongola bokonzi bango bazomoya kozonga na Congo mpo ete makambo na bango basalaki na ndenge ya kokata bambula na poto erevese te me Kabila mpe azali kaka wana tokobakisela ye lisusu manda mosusu mpo akontinue ebino bato bokitisaki bambula bakomba to bokitisa bambula na makambo ya kingunda tokombona kimpaka na bino bomoni Maxime akata bambula na ye aokoloba kaka oye jeune Maxime jeune bomoni ndenge lelo Maxime makambo esukeli ye Maxime akomi kobunda bato mingi bakokanisa ye Maxime akobunda mpo na makambo ya Kongo nzoka nde Maxime azolite mpo nini akosaka bambula akitisaka bambula na ye
sikoyo azobanga ete amikomela mpaka mpo bakongole mpe kote kotuna baseki te bakobanda koya kotelemela ye me Maxime yo olobaki ete ozomona age boye ndenge nini elongi ekomi kokoma ya koko boye yango na omoni Maxime aza kobunda Maxime aza kobunda ete Kabila kende losambo na ye kaka Kabila kende po ete ye azonga na Congo po ayebi te soki azongi na Congo akokopasola na ye nzela kaka kovanda na ye te na ba Congo nani akokende kotuna ye ou bien ke kovanda na ye te na bandundu nani akokende kotuna ye mais ana poto okokende kokimela wapi kwa nyonso to okokende bakongole baza na yo yango nomoni ete Maxime na bambula oyo akitisaki ya kataki yango penza bandeko tina luketu na se meme kota mataku akati penza ya katata 15 ans alongola penza 15 ans yango nomoni ete baza kotelengana bandeko tokolakisa bino lisusu eloko nini esalaki ete Tshisekedi asimba touche epai ya bakombata mpe ye moko lupemba na ye esila ye moko Tshisekedi atekisa lupemba na ye me bato bazali kokomprendre yango te me tokolakisa bino esika nini lupemba ya Tshisekedi esilaki bandeko Tshisekedi ayambi bakombatant bayambi ye na bakombatant mpona kotuna ye bamituna me yoka na kati na koyamba wana tout d'abord mwana mobali oboketu dernier monoko supu asali prière bandeko ifale boyoka prière bandeko na yoka nanga ba prière me ba prière wana bandeko kokamwa pe ifale yoka na bakombata mosusu soki Tshisekedi alobi hingeta na bakri na bango baza kobwaka bakomi kobenga ye meme vie soki nani yona soki vie mbanza to soki vie nani bandeko donc place penza Tshisekedi amikitisaki bakombata basakani na ye na koloba mingi te na kosenga kuna na papa Botamba na régie tiela biso babilili totala ndenge nini bakombata basakanaki na esprit ya Tshisekedi na pasi na mawa yango wana Kongo na biso il faut bakongole tofungola miso tozala lisusu bazoba te 32 ans esi eleki 32 ans bato basakanaki na biso 32 ans oyo bato basalaki n'importe quoi tokoki kondima jamais bozoba ekontinue lisusu na makambo oyo ezanga ntina na ntango oyo na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini Tshisekedi akotaki na baje ya bozoba na bakombata kokamwa bandeko baimage s'il vous plaît. parce que yene mutaza kopesa biso pema ya kovivre bongo tokosenga biso nyonso totelema tosala mwa losambo moke moketu akokamba biso na mwa priere moke ya mokuse. Merci tata Nzambe wa bolingo ntango oyo apesaki mabele ya Congo oyo atindaki biso ke tobotama na Congo lelo tozali konyokoma tokomi konegocie mabele ya Congo epai ya bapaya lelo Nzambe okokisi mokolo lelo epai ya papa Etienne Tshisekedi na bana na ye bakombata au premier combattant pour la mabele ya Congo tosengi le 6 décembre mabele ya Congo ezonga na maboko na biso babantu mabele ya notre prophète na mabele ya papa cardinal Malula cardinal Etu mama Kita Vita Mangongele Anwarise Bakanza Nzambe na sengi ke na ngonga oyo tobundi mingi 10 ya libanda ya kobunda hiver moi de lokuti sona papa
oyo abunda mpo na démocratie mpo na Congo oyo abundi mpo afanisa mboka na biso na kimia oyo endimami na se yango nde kondimama likolo na nkombo mwana na Yesu Kristu Patrice Tshisekedi akokoma na Afrique du Sud akokuta mabanga ekoganga na nkombo na ye ebale Congo ekopasuka lokola Moïse apasolaki mer rouge na nkombo ya Yesu Masia na nkombo ya Prophète Sebeya na nkombo ya 8 millions de morts na nkombo ya Matungulu na nkombo ya 2 millions de femmes violées. Vive la libération totale de notre pays na nkombo ya Yesu Kristu. Amen. Amen. Papa, biso tozali ba combattant, toza na libanda, toza kobunda bato ya diaspora. Soki na poni koloba na lingala mpo nayebi ke français eza monoko na biso te, me monoko ezosangisa biso bakongolo nyonso tolobaka ezali lingala, yango wana azoloba na lingala. Tosepeli tokutana na yo mpo tomeka kokabola mwa makanisi moke na yo mpo yo nde moto ozwi mokuma monene ya kolibere mboka na biso mpe ya kobunda kotelema liboso na biso. Yango wana toza na mwa bandeko baza na mwa mituna ya kotuna yo mpo na mwa ntango mosusu bainquiétude mosusu ekoki kozala mpo koka bongo kopesa biso baréponse mpo na korassure biso. Bongo ndeko Samson akotibai moto akopose question liboso tokosenga na ye apose mwa question na ye papa. Merci. La Congo a combattant en Belgique. Je suis le président national de l'IDPS, Etienne Tshisekedi. Merci. Andenge andilo tokuta na lelo mpona kosolola masolo ya soutien. Kozala na baquestion mingi te. Biso tozali awa mpona kosoutenir komba oyo ya yo. J'espère au bandit bitumba depuis 1980. Relécation, arrestation, torture, qui oppressi, combat na yo valeur au lobby, le peuple congolais, ils doivent se débarrasser contre la paix. Le peuple congolais a se débarrasser contre la paix. Tokokaki kokenda na balabala te, tokendaki balabala. Tokokaki kobenga na banguna te, tobengaki banguna. Na minute oyo, mboka na biso ezali na occupation. Mutu nyonso ayebi ke bato oyo bakokamba mboka na minute oyo baza bana mboka te. Mpona bacombattant de l'extérieur ya libanda balobi boye président national ya IDPS azali lisusu moto ya IDPS te akomi président ya nation. Alors le 6 décembre élection ezala te, Kabila dégage. Yango toya wana message ya soutien. Message na biso eza ke papa soki bato baye balobi président place na yo yango oyo tozosenga bakombata bazosenga na minute oyo ndenge bavandi na table awa a partir ya lelo otia na motu ke okomi président ya Congo. Na minute oyo tozala na bamituna moke mais mituna wana ezali ya soutien. Présence na biso ezali ya kosoutenir yo obela tokobela na yo okufa tokufa na yo parce que na minute oyo bakongolais nyonso na baoyo baza na Kinshasa message na bango eza moko ke tosi tokufi tokoboya kopola te. Alors trop c'est trop na minute oyo tozosenga ke nzambe abatela yo ntango okoma na Afrique du Sud osali tourne na yo na este na Lubumbashi bozongi na yo na Kinshasa biso nyonso tozokofungola matoi yango napesi bandeko na biso alongo atuna mwa résumé mwa mituna tozala na yango mpona tozala na assurance yango nazongisi malobe pa alongo. Papa biso bana na yo mpe bakoko bazali awa to réunisaki mwa quelques questions nana opose mwa ndako ya question ndeko mosusu aza na question na ndeko boketu po mwa bandeko mosusu baza na mwa maloba bakisa inquiétude na biso ezalaki mwa moke boye
papa le quoi yo ke ndenge ndeko Samson alobi yo ozwi responsabilité monene otiala moto déjà ke yo zali fumu ajitumwa ozali président ya mboka na biso sikoyo ntango tokokende kuna toyebi ete mopayo aza na moto ya mboka na biso aza komultiplie bastratégie na ye mpona koyiba baélection mpona kosala tricherie baélection ya tour moko dernièrement ndeko na biso ya UDPS auti kokufa bakende kodepose memo na seni mpona nini mpo bazokoenrole bana mike bamineur bazoenrole basoldat bamilitaire na bapolisier oyo baza censé bazala neutre bongo papa bamanœuvre ezali nini tokotanga yango te toyebi ke biso mpona biso yo nde mutu bakoproclame na baélection ke yo nde mutu okomi président ya mboka na biso mais monguna alali te azomultiplie bamanœuvre na ye au cas où bango bakomettre parce que eza grave erreur oyo bakokommettre so bakomettre grave erreur ya koproclamer par exemple biso tobengaka ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila soki baproclame ye président biso peuple biso bacombattant tokoboya yango mpe tokondima yango te motuna ya biso ezali boye au cas où ya sali erreur grave ya koproclame peuple azwi yo tozwi yo tomemi yo na tipoi tolobi ale papa tokei okota la présidence réponse na ekozala ndenge nini mpe okosala nini mokolo wana motuna ya liboso yango wana bobeta maboko Kabila bon tokota na mutuna mibale mpo ngonga ezali moke bandeko bacombattant baza kobunda na extérieur yo moko moi na Afrique du Sud ezala awa na Londres na États-Unis na Canada même na Corée du Sud bandeko bazobunda bacombattant baza kobunda mpona mboka na biso toyebi ke mboka eza occupé ndenge Europe ezalaki envahi na Hitler yango biso bacombattant barésistant toza kobunda certes bato mosusu bakoconsidere biso lokwa bavoyu mais biso toza bavoyu te parmi biso toza na bato batangi toza kobunda mpona kolibere mboka na biso mais inquiétude ya bacombattant ezali boye bango nyonso baza kokanisa lere mosusu ke bato ya UDPS parti na yo balingi baacapare yo okoma lokola chose na bango or yo komi déjà personnalité publique ozali papa ya bana nyonso nde nalobaki kumwaji alors bacombattant balingi batuna malamu ndenge bango baza kosala biso eza kopesa biso mwa pasi yango wana bacombattant balingi eke bato ya UDPS baconsidere ke lelo ya solo ozali émanation ya UDPS mais ozali lisusu président national ya UDPS te kasi ozali candidat ya peuple nyonso population congolaise nyonso yango wana inquiétude na biso ezali place wana tolingaki tozwa mwa baapaisement par rapport ya inquiétude oyo bandeko bazalango bacombattant il est normal que un homme politique qui a décidé à prendre l'opposition et na biso qui passe dans la partie na ye au salam na barabara te c'est pour ça que tukileyaki UDPS wana kumunda faire face à nous combien na Kabila père fils mais il n'est pas dit que bato ya bamambre ya UDPS bakoki mpona kopesanga pouvoir à la magistrature suprême. Ce sont les Congolais qui sont majoritaires, qui vont me donner le pouvoir suprême. Donc il ne faut pas vous inquiéter, ça va arriver. Sauf que la carte de il y a un membre, il y a une paire,
Bon, ben, tu as papa Maboko. Bon, la copie, ça n'est qu'au bilan. Moi, Naïvi, n'est qu'au bilan opposé. Moi, je vais vous poser une question par rapport à temps. Le bilan, moi, mon tour par rapport à la conviction religieuse. Il y a moi, ton père, ça et moi, ma position, mon tour. Moi-même, on me dit c'est bon, parce qu'il n'a pas possible à Kawamba. Oui, on me dit là, le combat. Mais on dit que ça, on dit que ça, on me l'a dit. On a vu quoi comme on petit. On dit qu'il y a un chichi. Quand on dit quand on voit tout ça, on dit à l'élo. La quantité de la personne qui va donc sur un mot, le voit ici. Mais tout le monde m'a dit l'élo. Ça fait plus de 550 ans passés. Na eloko tozongela mabele ya bakoko na biso ezali mpo batelemisi biso lelo totelemi nsima na yo totelemi nsima na yo mpo lelo oyo balakisi biso yo ozali longi na biso longi tozali kotenga na yo biso esika mpo biso toya kotonga kongo mission oyo kimbangu apesaki biso kimbangu apesaki biso kaka ye kimbangu ingeda ayebi nini oyo aza kotanisa mpona yo mpe mpona banato yango motuna na ngai nde tosokola mingi me namoni bonga ezasoloa motuna na ngai alaki esika nini obongi kimbangu na motema na yo na motema ya kongo na kati ya nzima kongo bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini esika Tshisekedi asimbaki tushi ya makasi epai ya bakombata pe badeba moko ake kosala badeba moko oyo te yezanga tina oyo balobi na ye bamakambo ezanga tina lelo tata oyo ya mulubo oyo bomoni alobaki na alobi na kati na baimage wana oyo aza koloba ete ndenge ezali yo na message na biso ezali ya soutien Tshisekedi aobela tokobela na yo osala boye mais azali na mbeta hôpital sikoyo nani pake kolala na pembeni na ye mpo bolobaki ete Tshisekedi abela tokobela na ye nani ake kolala pembeni na ye ifale mutu moko mpe akende ye tata wana lokola alobaki akende alala mpe pembeni na ye mpo bayeba ete no ye mpe andimi kobela elongo na Tshisekedi bomoni bamaloba kaka bamaloba bomesana koloba bilobaloba nde eleki bino bandeko yango wana tozali koyebisa bino boye il faut boyeba yango ete nzambe oyo asali mpo na Tshisekedi ezali signe ya monene ezali signe ya monene na banzi bakomba te ebele bakomprendre déjà yango wana moni bandeko tellement bato ebele bazalaki na confiance bakomba te ebele bazalaki na confiance bamonaki ete
Tshisekedi nde akei po ita fungolela bango nzela. Mais kata o Tshisekedi asali bango ya dernière minute. Yango na ebuki batebele na makolo. Pe mingi balembi nzoto. Yango no moni ba se déplacer même te po bakende na makambu ya Kagame. Eloko ebuki bango makolo. Aventure Tshisekedi asali bango bandeko. Wane zalaki dernier kata kondima te. Okondima te dernier kata bandeko. Tala kaka mipiko batu bokende kosa bango. O président za déjà na hôtel bolande kuna. Tala ba mama na batata mbangu ya ndenge wana. Ba pakati balandi. Nzoka ne le vieux telemine kaka derrière ba vitre wana azako jumele. To azako kengi dila bandeko. Atali bandeko ondenge balobaka ete bakongola teti pe bazanga kate batelemaki kaka wana ba masolo Tshisekedi aza kobeta losambo na sa motema po ete balongwa Satana pa lobi non botelema kaka wa Nzambe alobi na kolakisa na ba peuple congolais esika nini lokuta ya bato ezali bandeko via Zeli munganga assistant ya docteur atali alobi ndenge ezali wana na ba minute ndenge oza kolekisa eza malamu te donc na minute il faut to pesa nzela Tshisekedi ayeko tala kaka lobi stratégie na ngai ya suka il faut na lela bato linu na kangila bango litutu tala kaka ayeko comprendre ete ba congolais ba découvrir sikoyo kuta na via lie litutu mingi baza koyeba te litutu wana ezalaki ya amoni ete ba découvrir okuta pe bayeko découvrir ke état de santé na etalaka ndenge bandeko tambola bandeko na mawa Yamana toyebisi bino bandeko ba bolingo. Il faut pas lokuta eleka. Soki lelo ba makambo nyuso zali ko mona yango. Ezali ba lokuta odenge bozali ko kosa ba peuple. Yango no moni nzambe ezali ko pesela bino pe retour ya makambo ndenge tozali ko mona. Ndeko okoki na ko finga okopa roje wana o mama Rosalie ofingi na yo. Et comme ça la biso eloko depoete ba lokuta na bino ezali ko monana. Soki bo se respectaka na banzi ete tolingaki to respecter pe bino makasi mais lokola bolingi ko se respecter te bozali kaka na lokuta ndenge nini to ko respecter bino donc bozali batu moko bobongi te ke bosimba bokamba kongo ya lobi po ete bozali kaka na lokuta kati na bino balokuta mosusu ezanga na tina kokosa bandeko tala siko telema balokuta leki bokomi kokosa na kaka bino na bino o président asakei bolande bandeko na mwana mwasi amemaki tala eboke ya fleur bandeko mwana mwasi yango ndenge simbi fleur yango ezalaki kilo po ete ezalaki na mwa bol moko na se bandeko tala kaka soko otali bapake ndenge bimaki mwana mwasi wana na kote ya nzo ya maboko bapake bimi po ete amemi fleur ya ebeka ke Tshisekedi akoyeba tala sikoyo moto amemi bafleur bongo na bapake se bimie bokimisi ezumbangu oyo akende na hotel Moi, moi, si on parle de l'hôtel de la fleur, mais mawa vraiment. Monsieur, oui, tu peux quand on zalagaga na mawa na ewana. Alandi moi, si on va fleur, abandi ko tuna eba question. Bande ko moi, si simi ba fleur. Pour la gars ko moi, susi moi, si on le bibo, on y fleur le loza moko. Tango ko koma mokolo le 17 to ko kende ko tala ya chichi. Boko mona ete fleur ko bote ko koma 10. Bande ko moko kuto memi tala ndenge se bimisi yo bapake chichi azalaki kokengi dilayo na sima ya bavitre azomona mpenza ndenge yo memeli ye bafleur mais telemi akangeli yo motema ebongo ntango okomemela ye 10 omoni ye te okomema yango ndenge nini moko kuto tala ndenge bimisi yo bapake bandeko yango nako oyo ezali mpenza signe monene nzambe alakisi mpona kolakisa ete botala balider na bino bozali kobenga bango nde balibérateur oyo bazali bakambi ya Congo bandeko lelo vie chichi abimiseli bacombatant vrai face botala kaka ndenge azali kobima bandeko litutu ya ndenge wana na mbote ya pamba balobaka ete même frère Patrice na ayemba aloba ete soki moto apesi yo bonjour zongisela ye mpe bonjour po ete mbote ezali eloko ya esengo mais vie chichi abimiseli yango litutu bandeko balobi mpenza ntango journaliste wana kimi abi président bonjour oyebi ke vie chichi alie mpenza litutu bandeko na mwana moko ya moke eloko esalinga mawa mwana na moke nayoki mpenza alobi ya chichi vie chichi kuta linga eta kotala te
pona koyebisa bino bandeko ebongi bomonaka boye mpe nzambe alakisaka bamakambo na bino mpo mokili emona mpo bondimaka te me mbala oyo bondimi toyebisaki bino ete Tshisekedi bino bozosakana Tshisekedi moto andimisa bato ya IDPS bato ya mayele andimisa bango mpe lelo bato wana lelo bakenda baregreta ebongo kaka bino mwa babimpie to ya mike bozako biso bato ya IDPS bino bozosakana oyo Tshisekedi asali bino nimero oyo na banzi eza nanu moke eza moke bandeko bomoni o président na biso ya bapeuple président ya bapeuple omoni sikoyo na bambote na bino babete yango bantsangi bandeko bambote ya pamba Tshisekedi abete yango bantsangi wana ezali basigne me boyebaka ete bandeko bomikosa te Kongo po ebonga ezali kaka ye ngai nai bato mosusu tosangisa mayele ya kitoko topesana mayele ya kitoko mpe to mettre yango en pratique na mboka tokomona Kongo ekobonga botika badiscours oyo ekolelisa pongi sans Tshisekedi Kongo ekosala eloko te wana ezali bozoba bandeko bomoni mpo toyebisa bino ete bakonzi oyo bato baopposa congolais oyo bazali bato moko ya kolanda te bandeko boya tosangisa mayele totonga mboka bomoni pourquoi bakombata ebele baboyi kokende na makambo ya bakagame parce que Tshisekedi moto adesevoir bango Tshisekedi adesevoir bango mpe babaye balobi tondimaki kutu motu mosusu akosa biso beta biso banimero mais vie chichi te bandeko vie atelemaki na ye na nsima bavitre aza kojimele te mbala liboso na mwana moto aboyi fleur rose oyo bamemeli ye moto aboyi yango asundoli yango vie chichi asundoli yango na maboko ya mwana mwasi epo atelemaki na ye kaka na nsima bavitre akengedili ti amoni kaka moye te abima ntango abimi bandeko bakongole baza kosala bainterview bamona kaka moto abimi bandeko oyebi ke bamisu bakanisaki fantôme ntango bazobenga vie chichi ye mpe litutu alingi ate koloba te oriske meme aloba ye te wana ezanga te akoka mpe koloba ngo te botika koganga vie chichi wana ezanga te mpo ye eza capable botika koganga vie chichi wana ezali vie chichi te oyo ezali moto mosusu ngai te akoki mpe koloba yango mais ndenge ezali wana bandeko tolobaki yango lokuta na bino radio Zumel mile ekobanda kolakisa yango mpe mokili ekomona omoni déception ya Tshisekedi bomoni ndenge bakombata baboyi na bango kokende makambo ya Kagame mpo bamoni deja ke bazalaki na baaffaire na escroc aventurier wana makambo tozali koyebisa bino ndeko tozali koloba biso tolobi yango tozali koloba soki omoni ete ozali komona motema pasi funda biso esika nyonso tu olingi parce que tozali libre tozali na démocratie bolobaki démocratie mais démocratie yango oyo te démocratie yango bozoluka yango kaka mpo balobaka mabende ya Joseph Kabila ya bino bavérité ya makambo mabe ezali kosalama baloba te démocratie yango ezali bandeko tolobaki yango ata kote opposition baza na 1000 radio mais radio Zumel 1000 tokolemba te tokobanda kotombola mongongo mpe tokobanda kotya baradio wana nyonso tu contre mire ya makwanza po ete boyeki na loyenge Joseph Kabila boye boyeki na loyenge oyo ndenge balobaka ete museleke te tika grimace oeske yo leki nyoka na colère ndenge moko baradio wana nyonso tu ya opposition eyeki na loyenge me bayebaki teke radio Zumel 1000 eyende po etya bango tu contre mire mpe ebandi kofieta bango bomoni bandeko bobondela toujours ngai papa Roger mpe mama Rosalie tozalaka toujours na santé ya makasi mpo ete topesaka bino basango mpo na ndenge ezali wana soki biso topesi basango te na oyo etali mpo na kotya opposition na kati na contre mire mpe kolakisa bozoba na bango bandeko okomona ete bozoba ekobakisama lisusu mingi mama Rosalie nazongiseli yo maloba
Merci mingi papa Roger pona kozong silangai maloba. Bande ko ba bolingo kanga ndenge papa Roger uti koloba bino moko bo uti kolanda. Wana ezali penza réalité pe vérité na minito pe bande ko ndenge tozali ko yebisa bino bato IDPS mobulu ekoti bango na bango discussion ya cesse ebele boko mona ete bakobenda na po bakomi me bino boyebi te président bandai ko yapo na ba traitement pona nini bobombeli biso tala ndenge bokisi biso soni bato IDPS na poto ebele bayoki soni bandeko na likambo Tshisekedi asali pe ebele ba regretter mingi pe balobi bakobendana na bango balobi soki penza président se rétablir te pozonga na Congo na promesse apesaki biso balobi ete bakobendana bomoni nzambe azali ko confondre bino kaka se ko confondre bandeko bomoni bino moko sikoyo moto bobengaki Moïse bino bosi bomona Moïse asala bana Israël ezala na nzela nano bakomi te ezali kaka ndenge moko pena bino bato ya IDPS na ba peuple congolais bozali koloba vie chichi to bozana na nzela nanu bokomi te tala déjà ba numéro bandi kosala bino bandeko oyo ezalaki penza grand numéro basali bino via telemi na ye na aéroport bandeko kota telemaki balobi ete vitre fumée aza komona bakomba ata makambo nyonso aza kotanda bango aza kokengidila ti lokola pe mundele makambo na ye nyonso esalamaka na bangonga assistant ya docteur alobi ndenge ezali boye sikoyo mpenza ifo topesa malgré balobaki na bato ete aza na hotel bato mosusu bakoti na bisi balandi na hotel mais mwa moko bayaki nsima batelemi yo na vie chichi alobi bon ndenge ezali awa bato na ye bayebisika babi vie ndenge ezali wana bima kaka na ndenge esprit me lia litutu kopesa moto mbote te kosolisa moto te bandeko vie abimi bandeko alie litutu bandeko tina mwana muke azoganga vie chichi nani atala ye pona komulakisa ete bino bato bozalaka na kisakata koloba ete vie chichi solution ya Congo bomoni vrai face na ye bimi bandeko ye moko place vie chichi azalaki azo regrette ntango mosusu na minute oyo ayoki soni me bandeko babolingo ata asengi pardon bino bomoni te na kanda wana bakombata mingi base delese na bango balobi meme makambo ya Kagame tokokende su te po ete ba leader na biso moko baza ba comédien yango nomoni bakombata mingi baboyaki na bango kokende makambo ya Kagame po ete makambo Tshisekedi asalaki bango epesi bango grand colère ndenge kutu nazwi fuite d'information bandeko balobi kombata moko ya Belgique atumbi teni na ye na coulisse alobi ete makambo ya kikombata alingi yango pe lisusu te alobi ete oyo bazali kosala ezali ba aventure bomoni nzambe azali kolakisa bino ndenge nini bozali ndenge mitema na bino ezali ndenge bomesana pe ndenge bozalaka bandeko mingi balobi il fallait kutu ezala likambo moko esalamaki ata na conseiller ya IDPS ou bien moto botoko ndima mais pe na ye moko Tshisekedi président bandeko et puis bango moko bato ya IDPS balobi ete eta oyo bamonelaki ye na aéroport balobi ete en tout cas yango te bazondima te bazoyeba te mpenza soki vie ti novembre akozala kaka en forme mpo balobi ete baseptembre wana ya mbala oyo mpenza se manifeste ndenge ezolakisa ntango Mobutu akomaki mikolo ya suka donc balobi ete aza kokende kaka na batrace ndenge Mobutu azwaki na mikolo ya suka bandeko balobi ntango bamonaki bandeko mpo makambo mosusu kona liboso ya kamera boye balobaka te mais bango na bango bandeko mpo bascorpion noir na biso bapesi biso bainformation balobi ete kaka bato wana bango na bango bazoloba mpenza balobi eta ya vie tondimi te vraiment ke vie mpenza ndenge azali wana nakozala en forme ti na moment ya baélection mpo ekosenga ntango mosusu vie azala stationné na hôpital bamwa na bamwa bandeko en tout cas ezali pasi pe mao yango na botala tala bino bakongolais
botika kaka kotala ba image kaka likoliko bolanda ba image oyo tochelaki bino ntango Tshisekedi aza kobima ntango alie litutu botala ndenge mwasi na ye akomaki panike abaluka boye azonga boye mwasi na ye meme mai ezali kotambola na miso po ete mwasi na ye ayebaki ete situation ezali critique bandeko yango na tozali koyebisa bino bomonaka mosika radio Zumel 1000 biso tosi tomona mosika me bino nano bomoni mosika te bazali kodrible bino kolambalamba bino yango na tolobi ete tala deja bamakelele bandi kobima na sese tozali kopesa bino so information oyo makelele babrouye bandi kobima na sese bato mosusu balobi ete en tout cas bato ya IDPS babanda deja kozongisela bango bambongo na bango bapesaki po ete bango bayebaki ete vie chichi ya komema bango ntina baaction ya le 6 en tout cas lokola esalami bongo te bazongisela bango bambongo na bango po ete bambongo wana ezalaki kaka na baprogramme ya makambo ya barebellion bandeko esi ebandi deja esi ebandi bandeko esi ebandi bango bakani bango bandeko bango nzoka nde bambongo babande kopesa bango bazali kopesa ngo na buli ya makambo ya rebellion ya le 6 yango na balobi ete bambongo wana topesaki bambongo wana ebele lokola akoki te antuka batayi DPS bazongisa po ete biso tokoluka molemo mosusu ndenge tokokosalela likambo bandeko eyindi bandeko kokamwa na banzi ete bandeko babolingo radio Zumel 1000 tozali wana mpona bino tokolemba te tokobanda kopesa bino basango bozala kaka bisika bozali mpe na nsima ya bangonga bandeko tokosalela bino émission ya monene tokolakisa bino ndenge nini bandeko basi kuna na Congo baye kodasuka po ete bamibali mingi oyo bautaka na poto bazali kokende kokosa bango kochecha bango bazemi kosala bamakambo ndenge na ndenge tokosala émission monene mpe tokolobela yango tango tolobaka ete bamama oyo bazali na poto bazalaka na raison mibali mingi na poto balobaka boye me tokoloba yango mpe papa Roger mpe tokosala émission monene oyo tokotalisa bino ndenge nini bamibali oyo bazalaka na poto baaventure oyo bakende kosala na Congo tokobetela bino yango mpe bokomona yango ete bandeko babolingo Congo na biso ndenge ezali wana lokola bango moko bato ya opposition balobaki ete balingi démocratie à 100%. Alors biso pe radio Zumel 1000 tokopesa ba information na biso c'est la démocratie elingi koloba te ba information ya kokefa ya bomba bandeko pomona ete ba presse congolais nyonso tu oyo ezali na poto bazali kaka bato ya lokuta pona nini depuis Tshisekedi azongi na ndenge azongi na ba faillite na ye est-ce que bino bomoni chaîne ya ba congolais mesana kolekisa ba combattant oyo chaîne oyo ya mwana mobali oyo amesana kolekisa bokeshi dernier monoko supu boyoki alobi ata likambo soki Tshisekedi ayaki na ndenge ya succès wana bomoni ba information ba flèche d'information lokola ye na ndenge ya kododoka na ndenge ya maladi ndenge azali na mbeto hôpital bango nyonso nie mais ndeko nzambe akomi kolakisa peuple congolais vérité ekotikala kaka vérité mais ngai mama Rosalie na kolemba te mpona kotombola mongongo kopesa basango na oyo etali mboka na biso RDC ndeko yo moto ozali kokoma koya na bainfluence koloba ete bato ya radio Zumel 1000 ndeko na koyebisa yo eloko moko soki oyaki na poto mpona koluka vi osalisa famille na yo salisa famille na yo keba kokanisa te ndenge bato bakosaka bino ke radio Zumel 1000 ezali radio ya nsima ndako papa Roger tokolandela ye na ndenge boye papa Roger tokosala boye tokokenda ndenge boye problème eza te toyebisaka bino mpo yeba sikoyo ke radio Zumel 1000 soki ezali ya nsima ndako upa ndenge bozali koloba justice ezali soki bolobi bokokende na justice tokosepela kutu ya mingi mpo wana nde sikoyo bokokende koyeba soki radio Zumel 1000 ezali ya nsima ndako to ezali radio oyo ezali rekoni mpe ezali kotambola na ndenge ya badroit oyo baloi oyo Allemagne ezali kosenga mpe na bataxe na biso tofutaka bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango mpe tosengi na baauditeur na bino bobanga eloko te moto moko te akoki
kitisa mongongo ya radio Zoomel 1000 pe tolobi yango ete ndenge tozali wana tozali pona bino tokopesa bino basango po ete raba radio nyonso to bomonaka ya bato opposition oyo bamesana kofinga kaka Joseph Kabila ba information ya vrai balingaka kopesa te mais radio Zoomel 1000 bozali na ye kaka ye moko bandeko ezali lokola mwasi aboti mwana aboti kaka mwana to mwana mobali un garçon unique boyebi ndenge balengelaka ye yango na tozali koloba ete radio Zoomel 1000 tozali kaka biso moko bana oyo babotami mpona kodefendre kaka lokumu ya gouvernement ya Congo ya mboka Congo ndenge nini makambo kitoko bazali kosala malgré ba chaîne nyonso bazali wana mpona kaka kokosa kofinga koloba makambo ya mabe mpona Joseph Kabila mais radio Zoomel 1000 tozali ba enfant tozali bana oyo babotami donc mwana oyo abotami na famille ya libumu ya mama kaka ye moko il faut bolinga ye mingi po ete mwana wana soki lelo akufi mama pe atikali maboko pamba boyebi ba mama ya bongo ndenge batikalaka na susi yango na tolobi ete radio Zoomel 1000 ezali enfant unique na bino bobatela yango malamu pe bobanga eloko te moto moko te akoya na bainfluence ya bambangisa po ete tozali na bamikanda na biso nyonso eloko moko ekobangisa biso te a moins juge ya Allemagne tolobi yango bien juge ya Allemagne ya Cour suprême apesa mitindo wana nde soki apesi mitindo lobi ete bakanga radio Zoomel 1000 wana nde ekosalama mais sa mitindo ya juge ndeko bamata bakita pe juge yango avant apesa mitindo il faut ayeba baraison nini oyo bazali kolinga eteke radio Zoomel 1000 efonctionne soki ezali kaka mpona kopesa bainformation koyebisa bapeuple vérité bandeko bamata bakita nkatu bakolonga te bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokopesa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci